Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ah yo panja sango ya Congo Edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso simanango 999 panja sango ya Congo Edino image panja sango ya Congo babi Edino image obose mokina yo kande explica bana poto babi Edino image osa ke batatu azala na ndenge nini na ndenge ya mosenge kwa Edino o babi bilo okera beta bilo okera zena beta Edino image tuwa sito yo panza sanga ya Congo babi mosenge binaka mosenge Edino image panza sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panza sango ya Congo Edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source Edino image papa Edino image ye azwaka tina source mwana tailleur omoniti mwana tailleur mais lelo ne naza bona nalati ba couleur boye bito na betaka wana ba couleur mais na kozonga lisolo mwana tailleur mikolo ezoya po bino ba saper bosombaka bolataka bozaka kitoko bozaka parfumé siko bomona mwana tailleur di omona mwana tailleur tala phase mwana tailleur mais léon na l'examen ba couleur tu na l'examen ba couleur na lisolo mwana tailleur mais ana na betremlo lisolo mo ba master bino bat bolela nzambe bino bat bosambelaka neti ngape na sambelaka lisolo na obetawa eza lisolo elega na kata Allemagne boyebit na mikili na Allemagne ndeto vanda boya na France na mani mais siko na mikili awa na Allemagne natanga kala boya mbaba tusiko na ba conteneur mona batutu ba ba faut bâtir na conteneur l'état va bongisa mangamo na mikanda tout ça po ozo musala o bando sala bani mona ka ba mama 50 ngizala ka bo mais ba Damas bo puta amendeni moto boy tout ça mais masa moko siko na kati ya ekirio ezala ka siko na katalemani na ba conteneur wana tellement utaka kin utaka na ba Afrique aibika ga non na kemikili boye donc il danger donc nzamba tenga loboko donc il danger akoma na mikili ndenge zaki na ba conteneur wana papa lokwa zaki na bulega nzambe muta salaki ke ya awa abando luka église na Allemagne wana ndo luka église jeune so bimaka amona batebele atale bo bato bazani bo atale bo ya église yaki fête mo bonne église Sœur Nicole Massamba balobia Sœur Nicole Massamba baye wana bopu masanga tali bamindele mwa batu basangana tout ça église ba koti na kati tout ça feti wana salami masana pasaka yeka katanga za na kati église azo sambela kaka nzambe ndena ebwe esa koya sika ndena boyo changa loboko nazwa pena omoni mukanda ni baolinga bapesa na ngana zo mutali boso mukanda pena nazwa mutali boso ngai nzambe aleli pona mukanda episo nazo mukanda ngo nazo musala epinde naza boye nazo tamwasi mwa mundele pour vraiment passer na tiki oyebika kati tango za kisasa ozobuleke tango komikili oso kotinda 50 kombi po kombi bambisi à la mer nde batumso bana obulene waso na komikili donc na kotinda na ngata kombi na kotinda ta mitwa train batumso na kotinda nini ba Volvo bakaro aminene wana yazo buleka ndenge wana ba fête église salami papa un temps ezaka moi dimanche moko boye ba dimanche on fête sili bu batutu ba palangani mais sango sikoyo ateyaka siko na vuya batu tanga talaka na moni tu mupaya moko boye parce que ebika na otanga ote oyo mais na bika bata boye soke côté wana ba oyeboka mbala moko no mutu boye azalaki le mutu boye azalaki aza côté ni abaluki bonzoka master abenda na donc siko sangwa moni ete
Bon, ça on a monté na boulega ke bon ndinga yaki wana. Ezaka des passages donc c'est fini na mona sauté. Boué ko ba dimanche musuzu bo. Sanga on a pesa ka mesi batala. Oh, moi sanga yona susuna ça sur la carte église mais sanga bi oh jonga yesu ça donc c'est que jour le quoi bat bazake belé. C'est que lelo aye ka pour aller ça ka moi temps bon de toute façon bon c'est pas grave. Boua sanga apprécier massa na peka prière ka oboye biora ko nzambe sunga ngai nazo mukanda nde nazo bona zo tamoza mundele ngai nazo musala pour vraiment na mboka fona tinda 50 de kombi vraiment bena na mboka fona tinda ba Volvo ata 10 vraiment na mboka na tinda takaka très moko kaka ta très ata mutu na ba vagote meza ata mutu massa o prier bu atango me Cécile bopu sango ninga zangona bobua ndezalaka ba pesa bambote pou sango landi libanda ba pesa mbote ça va mais jour on a ki na mona ki ozala ki feti mais siko feti yango bon yo pokene mo nokinde na moni bo salinge sengo to linga moko aba visiteur baya so baye wona zolo ban Allemagne en allemand sanga zolo ban allemand nengo ye bo sale sengo eza deuxième fois bon c'est pas grave mbala sima soki oyoki lisusu posa ya ko tala biso oye na yo ayebisima sana na ozoka mkoloko ya po biso pena ba visiteur batalaka biso pena bazalaka pena te melokolo yo ye osali biso pepele donc yesengo moite mais merci à trop bo a église a sangwa simise de la zonga masana pas simise de la ke oh oyoka masana kineki dimanche ono mususu sangwa tala oh masangwa yesu na église oh sangwa bi oh mais masangwa yesu ezaki visite mkolmo mi bale comme sur troisième fois oh atala susu boloko webika na église ndenge zalaka no ba mardi pe zalaka ba jeudi pe zalaka ba vendredi pe zalaka ba jour wana sto master wana comme ko yaka église tout le temps yaka kaka beta quand même prière oh ça va venir talo mona siko sango tonga ya bandote ya mona soko te ya place telemi mona otaka mission masana mission ma be mona tali so masana linga talo mona autuni na msika oyo sani nyo yo sani nyo siko masana so atali akatsa sango soko lo banino mona sani tabo mtu mais sango tuno yo sani yo sani nyo Ousanya, à comprendre. Comme l'église, tout le liboso ya kinaka na batu bazalaka belé. Tout le mi balé batu bakoma odimine ndenge zalaka te. Oyebi na église ba poto zalaka omona ka ba koko ne ba mi bange mtu bazalaka ka église. Omona moi 15, moi 20. Ba église zo na ndenge zalaka continuer il y a tous les jours 15 personnes, 20 personnes ba koko ba maman ba vandi. Oh, ça va comment c'est que la massa na. Otala bo azali. L'église présence azali. Sanga linga bi makuta ne bomo na masala tabena na ki deja sakendeki oh jour musubo lokwa masala ko mona ke no sango soki tanga zote ya boyo sango mtasisa ka mes or ya ba iteke sango deja et ça pesa ki deja masana yo bazaka na yo no basisa na bango wana bazaka na bangongi wana aisa bi ngani na bo soki kana lobili kamona sisi yo remplacer ngeza lokwa mes s'il te ponga fona sali kamoko entambu asisa sango siko siko relève sango siko abimi siko na sortir église ezaka siko na kata sortir église siko bimi église ezaki na mur mobo et ça net moi kwe mobo sango kina bima amela mawana siko masa wana prière ninga koma ba vitesse siko sika prière kwa bedana et puis sortir ezalaka place au sango kina ko mela mawana postanga totala enta sikoyo masana tanga ya ba sika prière bopu azonga kozonga linga zonga bimaka côté sango zalaki pour sango zalaki na mvula na longola ite alinga paluka bo abona ka wa loko boka bende bo sango mtabende ko sango akuli yo sango avec calme non ça c'est calme non on mani wana c'est allemand calme non yo ça une église ça na ko toba ku na ko toba ku ça une église ça ni nyawa on a quatre églises en tant que zokota ndingo zoyana est-ce que somona bata age no bazawana bata age no bazawa ozomona teke bakoko na bakoko mtu bazawana yo zo kolukani en église na mona mba liboso na tika yo na mona mba bale o comme cette église comme tous les jours yo ya ba na roto bakwa petit na roto bakwa na allemand na roto bakwa habitala etata osanga linga ko tuki mo bata ba mère wa mikolo bazakwa sangwa fente bu azonga bi wa chance po ba mère ba mona habita nonga boko wana sango afashe mabe pere mo bakuba ulo ata masala kam no kotanga na ten kam no o tapile tout tamis no bu sanga so bigi po ba mère wana baza habitala
eza mbala suka pona mono yaka awa mbala suka na mono ko susate omona église bata agino baza omona église bata agino baza bakoko na bakokwa yo to ya kuta Afrika la te onano sale kuta loko moko te okomo ye église comme nzela no mikro surtout mbala suka na mono sute jour na mono awa na sili ba olongola nga sango awa po na kolongola mvoela na ko tsa ba kuya danger nengo zo bima place oyo kende bongsa mukanda na yo sala au sali aux mukanda au sali ma préfecture au luka la préfecture au luka bato ba oba ko do pona mikanda so aux mukanda au luki musala tanzo musala au luki musala tanzo musala au sali au continue retraite la yo tango ko sa retraite au monde comme bu koko ni do mona ba koko wana après bandoya au comprendre comme ça au comprendre comme ça tende ko el sorte mukolo yo ko ya awa ngana ozasi na lemba na koma kokobara bo lisusu na pema wana yo siko okoma siko na moi j'ai ni père pour so sali aussi au monde siko peme osa sur le côté okoma yo lexa el awa eta masa wana azonga nzoto ya kolemba poani posango a décourager aya kasu na église te sango mande ko na ngem sabino butimbela ba batimba te batimbela bozo la baka bako degedidi bozo la baka bako degedidi bozo la baka bako degedidi tango sambela ka foye batino yo sambela ka o comprendre batu mususu o mono ke pena l'église o babi ba o bazangi mikanda batelema batia ba maboko oh mon frère bon na lalo ba mabete telema mais vous telema mais kende salama kamno na préfecture salama kamno na préfecture solo na bato ba ko aider pour za mukanda. Oso comprendre comme nazolo ba so comprendre te niefuka niefugidi oso comprendre salama comme na préfecture bato musoma na ba que tellement bazangi misala ba tellement ba tsaba maboko po bazo misala mais non ozo musala ndenge soki okena agence intérim ti otika kombo na yo na téléphone na balabala na yo yo kasi préfère okomela yo sans que yo sala démarche na yo yo kasi ni agence musala obenga yo so yo tiki CV na yo te ndeko sangwa ebisa mutu wana womona sanga na otoba ku ya womoni omeba ku wana ya tala na biki no na yo ko seksa batuta na dota batumsu baku yebela kozala mutu aniefuka te mais soko niefuka na nenga bien bonga pene na zabona niefuka o comprendre na niefuka ngala niefuka mais yo pe niefuka timbela makamuna lobi sangwa bengani mutu l'église. Donc, ce que vous avez mukanda, c'est la démarche de la préfecture. Ce que vous avez musala, quand ça s'est venu. Ah, bon, non, c'est caté. Timbela, Benye Fouka, Masolezo ya on a vu bino, et dit toujours, à relais, et dit nos images, Yenem temps, nous passons la bino by mission, by numéro, oh ya solo. On a passé bino, et ça avant goût on yangoyo, Timbela, paye bela. Moutounani moutouté, moutouli papa, moutou balabala, moutou logoté. Benga la komboto lingi. 101 ne peut pas être 10. A plus. Mobile Express, y'a Patrick Marois Vendi. Mobile Express, y'a Marois Vendi. Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oinda umela. Soko yen agence hotel, veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwavengi, Vril Lion numéro 25. Baby agence ya grave, agence à munene. Oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Vril Lion numéro 25 et puis Patrick Malwavengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire ou melate pour na kati agence oyo tozana ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutazana Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rile numéro 25 na Global Express chez
chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana Bela ba fongole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilia ndamu tina ndamu vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndamu so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Léon numéro 25 umela